Zo support idée na yo ndengo zo bundela mboka ba makamusu zo loba nazo apprendre ngo pe mais o déconner moi o déconner mingi côté origine Félix pour biso toza ba patriarcat biso mingi ya ba congolais toza ba patriarcat ata soki mama Félix o koka Félix aza koko na ya mwasi azaki moto Angola ça n'a rien à voir avec Félix. Ponanga eza un peu au dérouté côté wana faut mususu ozo sala combat nini mais il faut que ça na moins respect na tribu na batu et puis oyeba ndeni ya ko jouer diplomatie na yo. Elo ngana loba mingi eza nini eza ke ba politiciens na biso bazo envisager ba poche na bango moko ba intérêt na bango moko mbemba za mutu mo boye ako contribuer pe na mboka Fayulu wana ako contribuer Moïse ako contribuer mais eloko ezala ke soki baza wana pona intérêt ya pays ya Congo na peuple congolais pourquoi pas ba travailler ensemble tozana demo ya mukete ou bien munene te batutu baza bakela bango na image nzambe Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango tant que les airs comme on a ekara molai pense pas encore site comme masolo danger masolo kitoko pense pas encore Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai pense pas encore site comme masolo danger
masolo ya kitoko france.com Congo France biso na bango bango na biso biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danse masolo ya kitoko France.com Congo France biso na bango bango na biso biso na bango ekara molai France.com Congo France biso na bango bango na biso biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danse masolo ya kitoko France.com Congo France biso na bango bango na biso biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danse masolo ya kitoko France.com Congo France biso na bango bango na biso biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danse masolo ya kitoko France.com site ya solo masolo ya danse masolo ya kitoko Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3x.congo.france.com. Merci parce que vous êtes en train de nous suivre à travers le monde, à travers cette émission, tout cela présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atona Nakibunzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité dans cette émission CongoFrance.com. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Papi Mutombo. Papi Mutombo aza nani toyebaye na kati ya émission aza congolais, aza mécène, aza homme d'affaires, aza mambebele. Et le toro découvrir, c'est pas la première fois na une émission, je dois marrer émission liboso daki journée anniversaire na le losko to solo là toyebaye aza nani parce que tu avais une question dans les commentaires aza nani mutu ba mituka boye mituka sika boye cher boye na Afrique pe na quartier ya bato cher aza nani. Bonjour Papi Mutombo. Bonjour Ndeko Yannick. Bonne santé, ça va? Nangolé ensemble. Santé ça va. Merci beaucoup. Mbala mon émission bandeko tu ba otala yo na minute yo ton ba mona ki Papi Mutombo abimi na télévision. Papi Mutombo aza nani na batu tu ba yo ko ba tu na ba question oza nani naza congolais d'origine Mondoka. Pays province d'origine anglaise Mbushumai, Otami Mbushumai, naza Kasaye, district Nabiso, territoire Nabiso, Izakabe Kamwanga, naza mwana mpuka, mpuka mwana ya Mbochibola. OK. Eza au place on na uti. Bato bayebi, naza congolais. Mais vraiment benga yo Fachi, comment on a Fachi utawapi? Malamoko habité comment Fachi quand président Félix Tshisekedi a eu pouvoir comment on a Fachi comment on a la banda te za kombo moko inspiré nga makasi za tana zuka après ba élection na sala qui première interview nanga pour la première fois na sa rival je me rappelle bien ça qui janvier na mi benga moko na bité comment nanga Fachi ils ont une vision assez consistant. On dirait que dans le monde Félix Ndenga est consistant et surtout abandon à la positive. Na bitumba na ye surtout na vision na ye nga mimi na sepana bato baza vraiment positif et baza ba courageux. Pourquoi pas nazo bato mingi bazo ka ba combat ba oh ça cause bobo ngana zuka ya Fachi talaka nazuka pona ono président et surtout aza neti ya nanga village. Merci beaucoup Papi Mukini Balandio na tumoni na lupango na yo za na mituka ya cher tumoni vanda na quartier moko ya faut préciser ça Otafort za bato baza photo bako Google ngo ba za Otafort estate dans le place wana bata pas mate bavana siko yo sala nini ba meka pe koyeba yo na mituka kitoko na place pe kitoko zo vanda sala nini naza simple entrepreneur. Je crois que naza na anglais ba obenga ngasla
naza businessman. Certaines personnes. Naza businessman. Naza businessman. So comment qui m'en passe au Congolais, on va narrer à côté moi à côté na yo kaka. Te ezali kamba ko vanda place ba Congolais te po mboko toza eza ba Congolais te. Eza mboka ba Sud Africain, eza ka ke vaut mieux na vanda place moko eza na sécurité et surtout place moko eza digne. Eza place moko eza stable ba riche. Ngape pourquoi pas ngape navanda pe. Tu es riche déjà. Ah naza riche na ngolo ya Nzambe naza mwa Nzambe. Pourquoi pas. Merci beaucoup, comprenez vraiment je suis avec Papi Mutombo, yene to solo na ye na 4 émission biso Charles fidèle téléspectateur, comprenez vraiment vous comprenez Papi Mutombo oyo yi azali. Est-ce que na Congo aux en poste pour tout na qui va rester aux politiciens, monsieur balobi aux en mon akisi dès ma commentaire, monsieur balobi aux en mon akisi. Vous qui politicien, tous dans la famille politique, tout l'autre. T'es naza politicien te, nakotira oza politicien te. Deuxièmement, naza mwa Nzambe, pour Nzambe akeli biso apesi biso pouvoir. Mais pourquoi otira oza la politicien na vie? Na otira oza politicien na vie te po nalingi pe na vie nanga, futur nanga, bana nanga bazala mpe. Po Congo nde na loba la fa passer que politique na biso ya Congo eza on dirait ça c'est trop sale. Donc les politiciens sont na minute ba on va rempéter. Basalaka rempéter donc kimia te ndengo lutu lo basiko. Te omoni vie politique eza vie moko ba koza la mpe. Mais pona nga eza critère nanga te. Pona nga eza critère nanga te na moni pe eza po politique eza makambo ebele. Yango nde pona nga na moni que pour nous, nous préférons la politique. Vaut mieux être docteur, ingénieur, businessman, mais que être politicien. Pour ça dérange un peu. Pour ceux qui sont politiciens, ils sont mais nento kelana boy mutuna mutu azana dessin na ye. Eza on dit que besoin il faut tout ça la politique. Merci beaucoup, Papi Mukendi. Merci beaucoup, Papi Mutombo, pardon. Na batumde gotu ba otala biso. Na éviter est-ce que yo za pla moi ba moyen na yo. Elo roni yo pensaka pour na Congo na. On pensera pas un jour pour créer moi aussi ça peut moi chômage na Congo, créer moi lourdement pour na ba Congolais. Ba s'y retrouver to elo ni yo pensaka futur na yo vision na yo ya lobi na. Vision na yo lobi za que mboko evanda nanga. Kimia ezala et que servir biso net toza ba moi contact moko na ba business partner na biso naza net naza ba indien o tozo planifier ce qui makambo tu evandi kimia za na mboka toko kendo sala affaire kuna to fongola net izino tozo toko sala ba bilamba ya nini net factory. Tout ça bilambaka en général bilambaka et surtout on a auto kutana bango lelo za ba indien baza besoin ça supermarché. Vous comprenez bali ça supermarché mais nga vision nanga ezaka ke soki makambo tu evandi na mwa muke naza nango natonga pe ba appartement na Congo eza te ke ba appartement eza ya neti ba guest house te. C'est ça que na somi moi lopango nanga natongi net ndenge eza natongi penda kunanga net na ba cité de fleuve wana ande place moko naza vision que mso makambo vandi na kosoma pe parler wana obela sombi terrain vide na construire ango na ndenge ya FDC na ndenge ya Congo te mais na ndenge ya FDC ndako ngana na panda po normalement mon gouvernement ezaki passé ezaki un peu so bako esiko yo mbongo osombi boy lobi kuna oyogake ezaki ya mokonzi mo boy yango nde tozena avec nouveau président na biso so qui a ndenga che nini slogan na ya le peuple d'abord et surtout nini état de droit et observer biso et encourager biso de façon que
token de paix, toi apporter un plus. Merci beaucoup, Papa Mutombo. Papi Mutombo, tous en ont 4 il y a émission à Bisso, mais tout peut être sur le actualité, mais vous avez qui, président Félix Sekedi, à l'Inatia Kabila, le chef de sécurité à Est Mobile. Je m'en ai dit, le connaît aux Arabiens, aux Arabiens, au monde. Wana nga na uto apprendre ngo ka ipana yo mais eza Kabila za aza mokonzi ya secrétaire côté AS nga na mona eza vraiment idée bien te pour toza pour Kabila na za asana na makambo ebele o asana na mboko wana et surtout Kabila zo travailler mingi sujet na ye alinkaka basa nini ba diviser Congo mais pour nanga eza idée mo ya bien te pour toza bato ebele wana bakozwa poste wana pour tango azaki président kwa nini asisaki yango te pour na sécurité azaki côté ya est te tango ye moko azaki na en fonction pour nanga eza vraiment idée na mon na CP nango te eza idée mo ya bien te le président fasciste ko landa biso siko rolo banani par rapport à idée wana ya yango azaki yango il a zoé que Azam très calme et puis Azam le makasi il faut attirer attention na idée wana eza bien te je crois que à cause ça le peuple est aligné je crois que merci beaucoup madame ministre to loba gouvernement jusqu'à là ezo bimati lo ni ezo sala que gouvernement na biso eza na ba retard ti lelo na gouvernement il y a les affaires et bien il était que moi en boka congolais était que la Europe est fâché et le nous ça là arrêter à bon gouvernement jusqu'au jour pour l'anglaise Félix a vraiment étouffé ma casse pour moyen ça là musala bien exacté bato FCC baza na ye ya monde a limité ami bimisa ami kotisa na salité bato ya pepe bato ya FCC basala ya monde ezo zoye temps to pesa temps gouvernement ya obima ayebelo ni nazo sala azana bato très sage baza nzinga na ye ye moko ayebi po azaki azaki mbila te c'était un politicien alors to pesa temps et surtout nous to pesa chance nanu asal o vision na yenan abimsana gouvernement na po moni dernièrement na yoka ke papa ba ati alongo pe na nini alors que il faut makato tika makambo tout donc to tika eta asala ngona Kabila fois pour ni tamu mbalwa candidat ya président sénat rien que ça ni yango sali ke ba ati pe atika FCC pona nga eza ilo mo ngana moto ata kongole mo ta osepana moto wana pona nga eza asala ba crime bi asala makambo il faut mususu to tika pe ba bilonga sika ba bimape. Ok, merci beaucoup. Yaya Papi Mutombo na bandeko tout ba otala biso siko baza vraiment na serment na ndenge ozo répondre na mituna na biso moko. Opposition lelo ndenge bazo zo mo calme mo na président Fachi ceux qui va travailler ensemble tout le monde qui Jean-Pierre Bemba, tout le monde Martin Fayou, Moïse Katumbi. Idée wana trouver un ndenge là, c'est bon ba travailler ensemble. Bako travailler ensemble ceux qui baza vraiment honnête. Et surtout on a intérêt à elo nga na loba mingi eza nini eza ke ba politicien na biso bazo envisager ba poche na bango moko ba intérêt na bango moko Mbemba za mutu mo boye ako contribuer pe na mboka Fayulu wana ako contribuer Moïse ako contribuer mais eloko eza ke soki baza wana pona intérêt ya pays ya Congo na peuple congolais. Pourquoi pas? Pourquoi pas travailler ensemble? Tous en des mois mukete ou bien munenete. Batutu baza bakira bango na image nzami. Ya mususu moto akosa mabe lobby mais lelo a repentir. OK. Donc c'est pas na yo na minute yo batu mingi ba komantaki émission to sala na yo balobi Kongola lingi kisi mingi muto azana kisi. Est-ce que vous allez répondre à la question? Vous allez essayer pour ça la gaio pour la moni peloti blora ba escalate na mabu. Te lingo ba te so la esa onde olatika elo mo boy ka
Kapo point loko kapo na nzoto eza ndende na lati epio. Vous comprenez? Ndende na lati epio veut dire que eza ka habillement kaka. Ça fait cher mon tourno là, c'est trop cher. Ah mais bateau ba ebi et puis ba ebi. Source dans les années. Ça cause à moi en Zambie. Ko travailler dire surtout comme il peut s'appeler discipline, ko yeba pe ngolo, ko salisa pe bato. Et surtout mutema na yo ezala ozana bonne foi. Ba congolais to edaka bato to pe ba congolais ba ndeko ba congolais ba profitera pe na mo bozu. Ah jusqu'alors si je me rappelle nazana congolais moko ozo salela nga na moi a fait business na nga ya Uber nde na engagé mais mingi ezaka zimbabwean na sud-africain nde ba engagé. Pourquoi ba congolais za mingi ba étranger mingi omoni na mboko eza structure nango eza un peu en ordre concernant ba passeport so na passeport il faut uzwa PDP pour kumba mutuka ya transport na mboko omoni siko bato mususu bazana bazosala nani ba ngunda moyen for the business permit ou bien ça nini ezate yango nde eza un peu problématique pour na bandeko na biso pour kokumba uba eza na ba critères critères nango il faut uza en ordre na gouvernement sud-africain. Répondre na ba question nanga en tout cas bandeko tu ba sepeli na habité la minute aux appels mécènes aux appels producteurs aux produits toni pour battre ba congolais belé au battre la biso ba surtout qui peut ba sepeli pour les jeunes congolais parce que ba mususu ba mbongo ba boya na ko na télévision parce que oza ko soutenir pe tout monde boto musicien tout gouvernement biso ko yata ni pour na développement ya Congo normalement makambo ya musique moi nento eza deuxième fois ou troisième fois nanga na bilili na linga vi nanga eza vraiment na discrète et pour nanga ko produire ba musicien pour nanga mingi esimba te nanga pourquoi base nanga eza na fait du site na moni interne po bato musu ba pesa ba mise ba mbongo po ba imba bango ya musu po na ba faire na bango po ba po mova bango mais siko nga koto eza anglais mingi koto base na nga eza koto. Pourquoi linga ba bwaka ote ba lobina ote pourquoi yo linga olinga on a eu bato na mbogo susu za ka mo mike ba oye mala ba musicien ba bwaka yo pourquoi olinga ba tanga ta comme normalement pour na za relation na ba musicien na relation na bango nga po muto ayemba nga ezo senga te vraiment soki na yebani na mutu loba ki aza collègue ou bien toko koma ba master nde na ko bando soutenir ye na sens normal eza te ke eza neti na za besoin ya gaz. Ba ndeko na biso nyonso ba congolais elo moko na kosenga eza kaka tolongwa tribalisme tolingana nde eloko ya malonga po totonga mboka ifo tolingana nanu toza pe tondima pe ba caprice bato mosusu tondima pe ba caprice bato mosusu nazo répondre pe eza ndeko na biso moko Kongola avanda na yebito soki wapi na aza na Europe nazo pesa un message ndeko bien sûr ozana ozo mibeng ozana nini oza résistant na landaki yo olobaki makambo ide na yo nazo soutenir yango nazo support ide na yo ndenge ozo bundela mboka ba makambo susu ozoloba nazo apprendre yango pe mais o déconner mingi côté origine Félix pour biso toza ba patriarcat biso mingi ya ba congolais toza ba patriarcat
ata soki mama ya Félix o koko ya Félix aza koko na ya mwasi azalaki moto ya Angola, ça n'a rien à voir avec Félix. Pona nga eza un peu au dérouté côté wana faut ya mususu ozo sala komba nini, mais il faut que ça na moins respect na tribu na batu, et puis oyeba ndeni ya ko jouer diplomatie na yo. Oza on est politicien, mais il faut oyeba ndeni ko ba ke ba moi groupe ba ko baluba eza on dit ozo de dernier batu école veut dire que eloko nga na koyebiso ezala ke il faut oyeba ndeni ya koloba komba na yo so ozo sala ngo na bolinga Congo na ko supporter yo na ko za côté na yo. Mais soko ozo sala ngo pona mutu mususu ozo tinda yo bien ndeni nipo mususu oloba mabe pona Tshisekedi eza bien te. Pona nga soko za mande na yo kio nga naza parmi bato nazo landa yo ba ide na yo za na ba ide mo ya bien, mais ko sala ngo ka libanda mboka te. Vaut mieux ozonga mboka o s'imposer. Tu mérites mieux oza na mboka o bimisa moi mayele na yo wana et contribuer na politique na biso mboka po mususu pona nga ozo raisonner kolela ba policiers bele bazana mboka wana. Alors vaut mieux changer ko ebandeni ya koloba concernant ba tribu po oza mutu mususu a linga sa support yo, mais tango zo de dernier clan na ye eza on dirait que obeti fort nde message naza na ye pona ndeko asalaki mission natalaki mission na ye hier. Il faut ebandeni na koloba po tozo combattre tribalisme, il faut to lingana, il faut to zabo moko pona nga lelo ata soki nini mandat ya Félix bimi na ko supporter moto na mona ke azana vision ya ko aider population congolais na ko linga na mona Kabila ata azana Congo te, mais aza libre quelque part avant da enjoy life na ye po azape papa azape na bana malgré situation makambo ya mabe asala na mboko wana. Mais il faut mususu to suwe nangeza ke na yo kaeke aza na ye po na revanche toza bana nzambe tokosa revanche te, nzambe nde ako juger biso nyonso. Donc on a ce que le Congo et Bongi vous avez fait bongi makambo vous appelez quoi entrepreneur qui vient au Congo nga nazapre ndiko nanga nazapre malgré awa naza mwana, mais oza on dirait c'est que nous deuxième pays nanga, mais ça n'empêche pas yanga na kende pe ko continuer na Congo partout dans le monde entier. Tout bana besoin de ba contact na yo tam su dikamo aide. Mais ça na chaka numéro nanga WhatsApp ba ko contacter nga. Ça bien te ce que moi idée ya bien ça to ko kutanzo ko motaza partout nga naza mikanda na ko avion partout ce que motaling pe ya na Afrique du Sud na ko yambaye a revendre au moins ndako ndenge zao kutumia nanga zo voyager. C'est lundi, veut dire que nous avons un moko nandako. Kashama, moi nanga, Noëlla, na opesa maman nanga mbote, maman lisinga lula, papa nanga defao, na opesa defao Kashama, na opesa Feli, na opesa Trésor mbote, na opesa Wemba mbote, na opesa Montana mbote, na opesa bandeko nango natangana bango baza mapasa baza na dioba pichuna papi mapasa na petit pe c'est-à-dire que na pesi ba tout mbote. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes d'ailleurs à la fin de cette émission. Numéro est affiché, numéro à Papi Mutombo est affiché. Nous sommes d'ailleurs à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous le président Papi Mutombo. Azawana vraiment numéro na WhatsApp aza ouvert na mututu ou akoya pour la lisolo mututu azawana yemope amba téléphone téléphone nanga nyonso yango o natamba nango yango veut dire que so moto atindenga WhatsApp
tokosola na biso ntango soki naza dispo mais soki naza dispo tema ke naza mingi naza nakumbaka mingi mais soki moto atineli na message ou bien abengi nga na tiaka na bluetooth tosololi kaka mais soki makambo bien veut dire que excuse makambo bato contact ezala bien tosola makambo ezoza apporter biso un plus nalingi naza na temps ya distraction te au moins teke namelelaka te namelaka nanga te namelaka bamasanga te te naza marié te. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission.